bika twakubike nomoko twavana sedito kyambote munkumba se mwane tata mwanda vilela munkumba se ye mwana ye tata mwanda vilela tulendele kutovwana sedito tata mfuma mbanza bitu bana bakutukulombelwa bakafulu watusikidikisa Tusame. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwali wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga muna yetu tuko ya kwa yelevu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pitata Mulimo Santo. Lelo na mokolo na mardi, le 6 janvier l'an 2026, tozana deuxième journée na biso oye pesa mili biso ba étudiant, ba finaliste pe mandombe. Mingi ya kubakisa izalite. Koloba ete banda lobi lelo na tongo to teyami mingi banda maloba tata mfuma longo papa simukimba nkiangani pe na mae oyo tolandi na maloba papa mfuma longo papa de nginda kuntima na maloba papa de nginda kuntima ete to négliger Yerusalemite
to négligé kamba te mans de mazali na biso awa pe a insisté de tozala na bobangi te koloba ete nzambe na biso ezali ndiye papa Simon Kimbangu oyo aye ko renaître la 1918 na nzoto ya papa Dengenda Kuntima ena ilaka na ya alobaki ete ako renaître mukolo oyo akotika nzoto akokabona nzoto na molimo résurrection oyo esalami ete na mukolo wana papa Simon Kimbangu aza kokabona nzoto na molimo pe awa mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani le 12 octobre 1951 tolandi ba témoignage ndenge ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani asengeli yango na bandeko na biso ya bandibu toyoki papa Dina ndenge explique biso likambo wana koloba ete tozala bana na botosi soki totosi bakopesa biso manso oyo tozali koluka surtout koyeba ete mboka na biso ya elaka ya sika ezali nde awa esika totie makolo na biso tobomba mboka oyo malamu mpe tolanda malako nyonso oyo awa na ndenge batata batiki biso sika tozokobima libanda remise ya bakado pe continuité ya mosala na biso ya botongi Yelusalemi tontinsani respect na bikateli nyonso tokotalela biso ndenge nini topesi mpo na construction ndenge nini topesali mpo na $10 pe bakado na biso ndenge nini toyeli po ete manso masila kaka lelo lobi tozwa mpe ngonga oyo ezali ete tosilisa makambo na biso nyonso surtout na bantinsani mpe ba $10 mpe na bakado malamu tosilisa tofacilité bandeko na biso na finance kuna to comptabilité basala baclassement ndenge bapeselaka biso soit babrevet coupe na fleur toyebi eke lobi tokomi deja na mikolo misato bato misala tozali mingi awa po toprofitaki na weekend ndenge kokanisa journée na nzela ya leta na le 4 janvier sikoyo mikolo esi eleki biso malamu tozala expéditif na makambo nyonso wana kaka na makambo nyonso misato batata batikeli biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkomba tata mwana pe tata molimo santu amen bika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela